JP Massamba lobaki likelemba yali ya mitu ya bato toyebi te soki ekolayela nani to likelemba yali ane oyo il y a encore 2 personnes bazokende en dehors ya Richard. C'est choquant Yves. Tant que tu as le nombre de tozalaki nandenge tozokende toyebi ke biso nyonso towana molongo yango année passée barataki barate na yandi mos engo yaki balia mama linga mama za na problème miso ala problème lo baso te bien ngote mega masasi ka bamba wani mtunanga toyebi ke biso nyonso towana molongo yango ngoyo ka topere toyebi ke biso nyonso towana molongo yango babeti pembele Pauline pembele awa pembele un mois en hôpital est grave parce que peut-être ba ngola minde ne peut pas bambongo C'est comme dit Kelemba basa kalikel mamito bato pour me ali awa to sala élément le plus bdbd déjà boye kinani de rolia nana rokufa alors bili Kelemba eko salema na mito ya bato par rapport à l'association nazomona flolo je me demande encore une fois de plus tokufela bato ya minene même bon désobé tate na mboka musala yango ba valeur na yango ça il y a vraiment l'inquiétude 2 maman auto tikali na bango na Kinshasa bazaka bango mbali vraiment ezo sala nga passe makasi tozaka ngana ilombe biso de to ya mer na Kinshasa kanga na ilombe sili il va déjà peut-être Nzambi tama batela ba comédie ko 2025 ba mtoa kitu kama afanye kwa kitu tozonga na plateau awa aucun raison si ba okende si ko filmer ngobe tozolo ba ngaza tozolo ba ona zomona na kati na RTNC okomona que ceux qui mutakufi 6 mois après bakati mbao OK c'est-à-dire même à cela qui 40 ans de service à cela qui 50 ans 35 ans nyonso mibu nyonso ene ki ofele parce que des comptes finaux les alakate to ba ke papa ko di ndenga kenda bope a sonam atikali ko zo pe des comptes finaux na été et ce système ezali lokoyo estikala bongo papa ko di personnel mon mentor akozwa ndenge nini pa baba kufaki liboso na ko batitengesa na bazwa te la première dame andimaki charge wana azuye di akomi Maroc toya mbongo ebele par mois toya somiti na suka parce que tant bokata mbongo na 6 mois classe ezalaka 9 mois donc c'est dit moi no bande ko tanga ko sisa ko to classe te et le lot c'est africain na ba vie na biso biso moko nde batolesa ka ba famille mobimba l'état na misalo toza ko sala ba réfléchir ba changer makambo za normalité et le ko salinga pasi à chaque fois ce qui mukolo moko bato yo to sena bango musale sika moko baza ko kende poto ba pa na sena moyi et le ko liboso na kanisa kana sima to lingi que l'état ndaye ba ki la RTNC comme cimetière d'artiste cimetière d'artiste oh mais oui mais ça dit beaucoup ta lokwa lelo mama boli akufi to ko lele na ba image ya kala image ya sikanino ezali. Et puis comment on a dans un pays où on demande 35 $, 30 $ pour la carte d'artiste. Même un artiste était ici, il a 30 $, il peut avoir ça. On a créé même les gens, oh bah même ça qui a bateau. Bah même batalaku, bah même bah mukala, na kacha musalo conséquence. Conséquence nango, to comme na ba PD, to comme na ba ndumba, to comme na ba miyibi, to comme na jara batunyo sur na musala oh mais non. Mais ce qu'on comme Moukala. Maintenant, tu n'es pas artiste. Donc, il y a ça la garde de corps, tout qu'on sort comme ça. Non. C'est là où moi j'ai dit que bateau nyonso bazana ba structure ya bandeko bazana masanga. Ozomona. Ce qui te zana posa ba garde du corps, to kamata ba service ezali. Oh et ça la kayango. Mais les artistes comédiens. Mais non, c'est grave. Mais c'est tout un réseau, va créer un réseau na bango. Papa. Et na ba leadership na bango. Réseau wana zo salema na bato ba ebité. Avec ça, a reza musika na Congo pe bongo. Pourcentage wana bato bandaka ngo to yebi bango. Mais quand même boyebi bango. Olobi yango bien. Na lobi bien bato bandaki ngo to yebi bango. Tango zalaka mutu akufi basali démarche était bakembongo ebimi bapesi na famille. Famille siko le bazwa conscient, bazala conscient que bato yo
babimisaki carburant na bango batambolaki tout ça mpona bolingo ndeko na bango eza l'état te nde ata l'état moto apesi yango mais mpona bango batambolaki na bomoto sans que okanga miso bofandaki boyebi te on vous amène l'argent bokunda ndeko na bino ata na titre symbolique bokoki koloba te bandeko moi ndenge botambolaki mpo olobi bozwa makasi ya kotambola. Est-ce que c'est obligatoire? Tolobi te que c'est obligatoire na bi na bomoto na lobi bien ngala mungala na loba pe bakope kopia te soki bapesi te ezali kozanga bomoto mais baombi nde bolobi ke te à partir de ici to komi na pourcentage ya koyebisa yo nde à partir ya wana bandeko wana bakoma kosinise bato mokanda ya pourcentage. Mbote mingi na balandi na biso ya analyse avec tonton Irano et merci na bino lisusu ndenge bozuli bako kolanda biso moko alelo boali ebele na kozela ko partager ko liker ko aimer boye bakaete toyaka pamba te soki actualité ebengi biso te tozali moko alelo na professeur Makala Mongo Eboko Kolomo oyo azali artiste comédien cinéaste et tokomeka lelo ko soane makasi na likambo pe ekweli biso boyebaki yango uta mokolo ya lobi kobungisa mama bolingo oyo tosouhaite bacondoléance na mabota nyonso oyo bakolanda biso e tolobi botikala toujours branché mpona kolanda peut-être tokoyeba ndenge nini makambo na ye mpe ekomilengela awa na engumba Kinshasa parce que maman atiki biso na mboka ya Maroc et te souhaiter vraiment ma condoléance na famille na biologique surtout beaucoup plus na baye oyo balingaka mosala ya théâtre yango tolobi pourquoi pas tozo icône vivant oyo toza na ye na plateau topesi mbote na papa Makala. Bonjour papa Makala. Mbote Irano na balandi baso tika na pesa mbote bomu mesano ebada kwene mbai konu ok awa munie et papa Makala lelo toza vraiment na esenga koyamba yo et mbula oyo tobandi 2025 bato ebele basengaki toyamba yo parce que ozali moko oyo olakisaka vraiment nzela ya malamu na monde ya cinéma et soki kotala na ngambo na yo kobungisa mama bolingo barelation bozalaki nango et puis soki témoignage moko yali ya kosala na ngambo ya mama bolingo. Vraiment je dois dire que c'est avec beaucoup de consternation na pasi na motema nyonso o tozwi likama ya mama bosangwaliwa mama bolita na okaki yango eloko liboso etambolaki na mutu na ngai komona ndenge nini ba valeur ba icône eza kokende boye mais mbonde ezobeta te na mboka mpo nini abi mbonde ebeta te na mboka okomona nazokanisa mingi ntango nakotaki salongo nakutaki maboli ba mama nzele ba mama boli ba vie dudu moi bato ebele baonga nakutaki ba vie kwedi ba vie shaba ba vie kokodioko ba vie kidiamfuka bato wana nyonso mabele benda bango mais siko nazotala sima na bango eloko nini etikali na musala basala na omona flou même na mindondo na mosolo ba yaki sima na bango nazomona flou. Je me demande encore une fois de plus tokufela bato ya minene mais mbonde ezobeta te na mboka musala yango ba valeur na yango ça il y a vraiment l'inquiétude donc ça ninga pas si mama bodi aza moko ya ba mama o ba yambaki nga na 2000 ans na kati ya groupe Salongo bango nyonso na ba ya Leontine ba mama bele bango nyonso ba yambaki nga penza na bola mo aloko ka sangwaliwa na ye eza penza pasi na motema. Alors koyoka yo mingi kolobake mbonde ekobeta te okosala liaison na nini to message nini okomema na bayimboka parce que oki mingi kolobake mbonde ekobeta te basali mingi on dirait lifuti réalité toloba mbonde ezobeta te parce que na bamboka mususu na ba valeur ya maboli na ba valeur ya artiste toloba nyonso ya groupe Salongo ya groupe Njoyi ba kombo na lokola ba mabi pendo ba mama boka mboyo ba mama suke ba vie mayumbu ba nchaka la mafane mutu akala ozomona ba mama bango nyonso na ba mama pembele tanu ozomona lelo ba ya Leontine ba na poto ba mama bele bango nyonso wana liboki ya ba mama wana na mama na biso nzambe pesa njoto makasi mama linga baza ba mama o tutikali na bango na musala oyo na mama impala za nanu na bomoyi mais ozomona
lokola l'état ye moko acha politique culturelle était o moto asali azwa mbano na yango ezolekana kaka bongo bao baza kosala ndakisa lokola mingi totangana bazaki basali na RTNC bazaki basali na RTNC c'est vrai RTNC ko bimisa moi ndambo sala ka bapesa pa bakunda mutu mais sima na yango soki na lobi mbundeza ko beta te parce que na kati ya musala ya l'état l'état a prévoir eloko moko te po sima na bango za malamu voilà. Ba œuvre na bango basala est-ce que bazoka ba droit d'auteur est-ce que ba futaka bango ba droit voisin ndenge ba participer na ba film est-ce que bazoka yango c'est ça la question na musala sika basalaka qu'est-ce qu'on fait na trempe na bango soki mutakufi par exemple na kati na RTNC okomona que soki mutakufi 6 mois après ba katimbo c'est-à-dire même à cela qui 40 ans de service, à cela qui 50 ans, 35 ans, nyonso, mibu nyonso ene qui offré parce que des comptes finaux les alakate. Nous avons des comptes finaux de permettre que so mutasali musala na suka na yango, soka rataki ko somba ndako na bolenge, tango bandaki musala, to rataki to ko sala bilanga. Na mbongo ne ko lingisete azwa yango po abika na yango. To ba ke papa ko di ndenga kenda bo pe asonam atikali ko zwa pe des comptes finaux na été. Et ce système ezali lokoyo estikala bongo papa ko di personnel mon mentor akozwa ndenge nini pa baba kufaki liboso na ko batitengesa na bazwa te. Maintenant je félicite comité de gestion actuel ya RTNC parce que ça na ba professionnel ba me kempe kotala likambo na parce que c'est anormal. Voilà. C'est anormal. Donc c'est dit mutako ka lokumu na kombo mais otali boye comme le rôle mutakende ko bala satana akiko bala mwasa défi bilamba ya zabulu tanga zozonga bilamba mutu mutabandi ko senga bilamba de ko mona mukile biminzo kazalaki zabulu c'est ça. Donc c'est ça le problème ce qui n'a pas mbundeza ko beta te c'est dans ce sens là quand je réfléchis et après comment bato bako vivre simanaye parce que tant bokata mbongo na 6 mois classe ezala 9 mois donc c'est dit moi no bande ko tanga ko 6 ko classe te et le lot aux africains na ba vie na biso biso moko nde batolesa ka ba famille mobimba yango na zo biso passe nanga motema et c'était pas maman bodiake passe nanga motema za simanaye l'état na misalo toza ko sala ba réfléchir ba changer makambo za normalité. Mais il y a pas de démarche en tant qu'artiste bino mokobo se sensibiliser bo ba que non to ko kufa bo était pauvre to luka moyen to mon ministre to luka to ça ba démarche moko pona ko se sauver quoi na moni kaka eloba makatango moto akufi ne bozoka courage peut-être ko loba ko loba makalo poza ka moto na bwania osali be mingi na RTNC wana na ba œuvre mingi to na participer pe na zala o na mona vraiment na loba te ba ikoni ya boye na mboka oyo et tokosenga penza nzamba apesa bino mikolo ebele na habité beaucoup ko saba démarche wana te bozoka kaka mokano koloba tango ndeko atiki biso nde bolobi courage koloba irano tikana ebisa pe balandinyo so balanda biso soko moni moto amesana ko katsa bato na boato mukolo ba osenga basala gbagba to pont akoma kamala à l'aise nano zokende ko senga ye. C'est comme aujourd'hui, tu as un Rwandais. Mais derrière ces années, tu as matière na biso muyibi. Quand vous allez pas monter somba matière à Congo na muyibi, olo banaya ko solisabiso na ba miyibi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont resserrées. Et c'est dans le côté. Et il faut tous avoir conscience. Premièrement, il y a une union sacrée des artistes et comédiens du Congo. Tous avons d'abord pour ko changer batona no makanisi ko ba valeur à artiste pe artiste ali na mutoki nae il faut loi sur le statut artiste za na mboka mususu un artiste a muto saka neti akolu la ministre te un journaliste akolu la ministre te akolu la député te parce que ça n'a pas valeur un réalisateur le ko la musala bino bosala ko mais basa ko lengela yo yango mona na ba poto soki ba trophée ba pesa un réalisateur et landame na mbongo na sima eza le ko la te ba trophée na biso mususu ya cop mususu ya manzanze zalaka donc ba pesa trophée na nini na diplôme wana donc tambo zo mo kangami na ngolo susu na bisi oza ko zonga le ko la sardine mais il faut qu'on pense que tant boza ko pesa moto yo bo reconnaître pe ba valeur na ye c'est reconnaissance wana des alakate yango na zolo baké. Les associations, merci beaucoup. Nenga to bandi ko sangana, ko yoka na biso nyonso na association mususu, tant to sangani biso nyonso et fort wana et ko zo quand même gué de cause mais ce qui est triste, beaucoup ba kulutu na biso ba kenda avant. Ba kombo minene bo bandi ko yoka wana lelo oyo.
famille na bango tika na nini tokamati bale mondial tokamati ba mama monzele tokamati ba vieux doudou toyeko kamata ba grand Maman Nzita mama Nzita simana yango ba tsengo diangenda kakema mindondo tozwi nini na ba mambiri koko nini tika na libota na bango okomona ke rien. Alors c'est ça. Et là, ça n'est pas si à chaque fois que mukolo moko bato yo to sena bango musale sika moko bazako kende poto ba pa na sena moyi et là ko liboso na kanisa kana sima et ko tikala ndenge vraiment wana na likete l'état na biso na likete RTNC oyo moi ba sali mingi pe ya RTNC baza na kati ya musalo bazako sala parce que le RTNC ndé formé ba meilleur des comédiens mboka na biso. Tala ba voisin na biso ya ba Afrique de l'Ouest wana bango ba tricha biso mais lokola bazana ba chaîne nationale na bango et cette chaîne nationale nde mutu asali ba kombo na bango ba luki ba sponsor pour na bango mais bon je suis vraiment désolé de le dire mais il faut que l'état na biso ça fort et je félicite maman Sylvie Lengue actuellement za okamba RTNC na comité de gestion de RTNC je pense que ba ko pencher na likambo wana pourquoi lelo tozo ka baza ko loba Maboke TV mais à l'époque RTNC c'est dans un projet RTNC culture oh biloko non se fallait ça le mabongo mais tel lelo tu pas papa tout le monde en danger voilà mais nous on pouvait faire ça mais pourquoi on n'a pas fait ça? Mais quelque part, professeur Makala, il ne faut pas toujours condamner la RTNC ou soit l'autorité Yamboka. Il faut voir aussi dans Ngamunabino, il y a beaucoup de personnes qui artistes et comédiens qui ont valeur na bangote. Qui ont protégé les œuvres na bangote. Est-ce que dans anglais wana, boson jarapé quand même qu'on protéger les œuvres na bino? Tu as raison. Parfaitement raison parce que si vous combien na, ndeko pesa nga sumawa. Na kelela susu mama bolu malamu. Voilà. Au monde, la société a droit d'auteur aux en Congo. Sokode les amis balé. Soneke les amis balé. Est-ce que vous voyez déjà, c'est là où il y a les problèmes. C'est ça. Et tant que vous avez fait un peu de la base, au moment où vous avez fait 200, 300, na base nini, na œuvre nini. Société a droit d'auteur fait que mbongo na ju et zapon na telle œuvre. Et quand il s'acquit autant. Mais puis, vous connaissez pas forfaitaire. Il y a déjà un problème de ce côté dans l'État contre la Kangote. Non, il faut donc le salaire à bateau, tout ça. Le salaire coûte déjà le pêche moi prime moi quoi boyer. Parce que c'est là qui est lié na œuvre ko kanate. OK. Parce que ndenge œuvre na betam so koma ki ba pièce ebele. Tam so participer na ba droit voisin. Même moto koma ki ba pièce. Na moto participer ki na ba droit voisin ba rejoindre ndenge ma côté. OK. Mais nous sommes simplement parce que comme le rôle faut fêter parce que ba fouti au monde ba na caméra ba to bandi koloba tozu mais bonjour combien voilà et vrai yo ça les ana valeur et lokozu et tu as raison les artistes ont une valeur na bangote nous la RTNC to féliciter en parce que comité de gestion siko et ça effort yango to senga que l'état a pesa maboko et pesa bango maboko ozomona to lingi que l'état ndaye ba que la RTNC comme cimetière d'artistes Cimetière d'artiste. Oh, mais oui. Mais ça dit beaucoup. Parce que Baza a fait la paix mingi. Non, c'est ma Kambalouate, les meilleurs artistes à Congo. Bauti ne colle groupe Salon, on est colle groupe Njoy. Ok. Mais aujourd'hui, ce Bazo produire, Tangalana Nga Penza, 2 ans auto, tu connais Kana. Pièce ni na groupe Salongo, na pièce ni na groupe Njoy, au réuni na Kinshasa. Au comment la Corbanda Kotambo, ça m'a castam sur le Jouangote. Mon sens de salibé, tu vois, hein? Non, oui, mon sein de célibate c'est un chef-d'œuvre. Mais déjà mon sein de célibate ndenge zawana et ko sala lelo yo tolo baba 7 ans, ba 8 même. Mais ce que batie mon sein de célibate lelo et ko vibrer ko le kao ya lelo. C'est simplement parce que une production ça demande des moyens. Il faudrait que management ezala. Ce management tu en ezate ba kombo na talo kwa lelo mama boli akufi. To ko lele na ba image ya kala. Image ya sikanino ezali. Et nous remercions bande ko na biso le groupe Salongo Europe ba molai na ba ese bango nyonso na ba lipati ba osale fort na ba mabo mengo ba tournaka quand même koko tsape ba to Kinshasa. To ba que fonctionnement vraiment comme tel les avis sous-souté. Non, magé mokolo tonga. To ba solo mokolo tonga boto tonga to eza makambo ya mo loseba na kati sanga. Mokumbi boato soki azate boye peut-être ba to pe ba ko chola na kati ebale. Non, ils ont dit que mon colo tongate parce que le groupe Salongo c'est une émission de l'RTNC. Ils ont le groupe Simbate, ils ont l'ombete. Et le quoi être plus tes amas soumouté. Aux hommes, ils ont
une émission de la RTNC. Tu as ça liaison par rapport à Monsenze Salibet. Non, par rapport à Monsenze Salibet, Parce que le bel roman Kolobi, soit tu tiens le peut-être go bête qu'il est là. Non, Monsenze Salibet c'est un chef-d'œuvre. Okay. Et puis il y a eu des frais de production. Mais le artiste a 15 ans la production, tu vas dire ça. Donc c'est pour dire simplement, je voulais simplement sensibiliser. Le loma aboli a fait ça la RTNC. La RTNC kokundaye. Mais simanaye. Ba œuvre yatiki. Mais vous verrez que ce qui est ça qui est il y avait des moyens pour que la production va continuer. Production de Koko Tchambongo Namboka. Production de changer. Aujourd'hui, le pays est en guerre. C'est ça. Sensibilisation à Maka, ça devait venir. N'a pas professionnel que nous sommes. Mais bon, mais nous ne voulons pas qu'elle continue. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Kolombo Makala. Je vous rappelle, vous êtes là sur Odessa Télévision. Merci Nabino Bozo liker, Bozo partager, Bozo aimer. Bolinga Kibongo, Tozo ba icône. Tozo la Makambo Itali liwa ya Mama Bolingo, Toza na icône moko to ali na awa na komo ya Kolombo Makala Jocelyn. Et azala ki pe moko na kati ya groupe Salongo. Malgré ezaki na moi séparation salame ki na mikolo eleki, bato akomi tuna tomona kete na groupe Salongo lisusu. Pour le moment, Azali comme coordonnateur au sein du groupe Nzoï, au bateau Ebele, Baebi, les soldats du groupe Nzoï, le groupe Salongo, tout consort, et Papa Makala Azali comme coordonnateur dans le groupe Nzoï, et les autres Yambi en tant que collègue, et puis à Mama Bolingo, Azapi na ba témoignage mingi. Alors, les autres Papa Makala, na mon beti mingi di solo, et puis aux ana ba regret makasi par rapport à ba kuluto ba kukufa, peut-être ba bakotika eloko te na bana kasi balobaka na dage moko soki kutu nzeto ya mobesu bakosala boye bongo na bana oyo lelo oyo ba Richard banani oyo bakei bacheko matondo tout consort bosonjaka pe teke na bana na bango bakotikala mpo bango banzeta kokauka esika wana ezali kami moko pesi réponse ete mais tout ça c'est le pays. Les jours au pays ekotia statut ya acteur moto nyonso aza reconnu lokola artiste. Bakotela makambo na nyonso okomona ke ce qui peut-être l'état lobby que ce qui artiste a kufi to aza malade fazayek ezalaka ezalaka so artiste ebedi eza pour na social artiste mais et mona nakate mikole ngake la muka ekufi nango lisusu ozomona mais okomona bato bazo sala kuna baza ko yemi nene donc bato baza bien nyonso wana na komba artiste mais je vous dis il faut que les artistes to la muka. C'est ça. Et c'est le ministère net y a biso mususu ba secrétaire général tam sou ba bourse mususu ya ka artiste ba ken ba formation mais les gens bazo kozwa ba tout moko nos artistes ba ken na bango. Et puis comme on est dans un pays où on demande $35 $30 pour la carte d'artiste. Même mon troisième artiste était si il a $30 il peut avoir ça. Alors il y a un sika les autres travail moko seulement pour que les choses changent irano. Donc aujourd'hui le koza wana ezali mawa koza l'artiste na Congo ezali mawa aujourd'hui par la grâce de Dieu biso toko ko kisa mosala ngo 38 jours par jour depuis to banda ngo na 87 mais avant 87 on a totangi te toko comme 40 ans collé quand même mais totangi depuis to bandi to bandi na 87 ba spectacle na bisike belé ezala na Carrefour des Jeunes na Saint-Joseph même ne siko sans préciser ezali centre culturel ezala ki wana bisike belé na bois noir te na 88 na sali groupe nanga liboso avec ba mamé engagé tout mamunga zolanda biso na poto mbote na siko ezali tout ça le jour par jour toza na kati mais tant biso ba toza na moi ba 38 ans de carrière tozo mona bato ba plus de 50 ans lokola ba yela kayala fumambanza bato ba plus de 50 ans lokola ba via chaka chipamba pe to mona bato ba plus de 50 ans lokola ba kwedi ba kei bato ba plus de 50 ans lokola ba shaba ba inga ba kei donc des fois tozo banga te poto na nzambe mais tout ce que nous voulons que ça change et surtout ndeng balobi ke to kokota na zone de turbulence awa nde sika mwango ezalaka lisolo ngozobeta makasi ya likelemba si bokokaki yango jipe masamba lobaki likelemba ya mitu ya bato toyebi te soki ekolalela nani to likelemba yali ane oyo il y a encore deux personnes bazokende en dehors ya Richard nayebi te eza maloba jipe masamba tokolela kasi tokodénoncer te tokofunda bato awa te tolobi maloba jipe masamba lobaki ke ane wa 26 la de lisusu bakolanda na ngabi
ndenge papa na biso Richard personnellement ke abi non andeko papa Richard de lisusu na ebité akomi prophète ou comment alobi likelembe ko salema na mitu ya bato par rapport à l'association yo po na kati association na osala olobaka ngo bien que union sacrée des artistes et comédiens du Congo o objectif nango yali objectif yango ezali objectif spécifique nango ezali contribuer na culture ya mboka na biso mais beaucoup plus l'artiste alien na mutoki na ye to boy artiste ba vivre na ba matolo artiste faut vivre na musala na ye et puis musala ngo respecter ba normes ezala te bisale la te ndeti mama banga eboka maka na pièce tout konsobatika papa wana pina bazolanda yo babi pia ngalo banini ke ba vie na mabanga te ko simba point wana te omoni loko lobi wana na ebité hein c'est parce que batu basala makambo na mitu na bango mais musala biso to yekoli bakomaka est-ce que c'est na kati ya scénario bakomaki libanga c'est justement parce que batu bakudani yo mama yo papa kamatali pa bosali mais ce que boye na pièce comment minute biso to comme moi je suis scénariste et metteur en scène dramaturge et interprète tant scénario comment na kati ya scénario batiaki libanga libanga où tu es un système au Congo. Papa, on ne peut pas encourager anti-valeurs. Ça, ce sont des anti-valeurs. Les longs ngati na osala musalo biloko belé oyo ngai na pamba makanango. Eza na bateau na boakate. Donc ezaka kata musu alandaki omoni kaka Jean Lunga na Paris abengi monga bako na tindeli yo sapato mayoki libanga te na boake na kata pièce. Okomona Lisika Gbeke na Allemagne junior capitaine de borne monge bako nalanda ki Zobwe Angel Mokakwa kobenga okomona Papa Jagi abengi na Canada okomona Lesel Matembe akie kobenga kuna na États-Unis baza ebelo okomona Jean-Marie Lebo abengi na Londres Henri Bosembe abengi na Londres bazali ebele o baza kobenga Yandeni okomona Luzo Kokilima baza kobenga Oboaki bango libanga te na kati ya pièce. Pourquoi? Parce que film ndenge zalaka wana Irano. Et si vous en avez ba norme scénario komami, yo kotango komami. C'est la pauvreté, l'indice de la pauvreté. Mais oui, justement. Papa, c'est politique, c'est façon à ko se retrouver. Bayebi ke bazana ba norme wana mais il faut ko bomba mo moketo ça la kilelo pe yango nezo permettre que moi ko lieza la moi nini. Omoni kilelo za koloba wana na sepelaka na mboka na biso po ndire batu batambolaka mutu na sema kolikolo yango na sepelaka nango omoni siko makambo zoleka na monde na biso ya art donc omona penza ke batu bakomi kofingana na TV omoni penza ke na ka Richard par exemple ndenga kufaki awa batu babandi kofingana kopesa ba témoignage ya ndenge na bango koloba et puis on a créé même les gens o ba memisaki ya bato ba memi batalaku ba memi ba mukala na kati ya musala yo conséquence conséquence nango to komi na ba PD to komi na ba ndumba to komi na ba miyibi to komi na jara batu nyonso na musala mais non on va protéger qui Belvin na matanga tout qu'on sort pour nous protéger non papa ne touchez pas na point wana ne touchez pas na point là nous ne parlons pas des individus nous parlons de l'art bato bakendaka na individu baza esprit faible. Tu penses que c'est exemple tout le monde qui est sur la ligne bakulu tu peux bozaki ils ont sur place. Irano, nous sommes les Africains. Na matanga nous sommes ta kufela za kolela eza na bato ba consola kaye. Toko ko zongo na cadre wana te. Tozolo ba na cadre matanga te. Tolo ba na cadre les gens baza normal ba fandi mama moka telema ninga ke nomoni mutasimbele sac. Mususa bandi ko panza bato. Mais ti yango mona kata musu na église boy passer za ko teya mutu moka telema za ko kengela. To tula baso bato ba yoka mateya. Et puis soki ba ko bongwana. Bongo soki molimo kamati mutu na kwena se. Heureusement ke bato na ba kwya kate yango to tuna ka milimo wana za ya solo to ya lokuta. Non, Irano, un artiste ne peut pas. Parce que l'artiste est lié à un contrat. Mais ce qu'on comme Moukala. Maintenant, tu n'es pas artiste. Donc, il y a ça la garde de corps, tout qu'on sort comme un massacre. Non. C'est là où moi j'ai dit que bateau nyonso bazana ba structure ya bandeko bazana masanga. Ozomona. Ce que tu as pour ba garde du corps, to kamata ba service ezali. Oh et ça la kayango. Mais les artistes comédiens, mais non, c'est grave. Mais c'est tout un réseau, on va créer un réseau na bango. Papa. Et na ba leadership na bango. Réseau a nezo sale manabato ba ebité. Un artiste professionnel na ebiso azalié na musala zo na contrat. Voilà. Et le comme soudé.
eloko mosusu te nalobi en tout cas avec ça areza musika na Congo pe bonga mais comment na moto aza kosala yango pe aza komikumisa lokola ye penza aza malamu mais les artistes est-ce que be valeur na bino tant que ça la film muke baza kopesa yo wana yo bandi kokumisa moto exagéré mais finalement qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien gagné. Nabi ces questions aux opérationnels au lieu que créer ba maladie ya ba soucis tout ça nazo tourner te faut mina zoter muke wana naza l'opérationnel naza l'actif batwa mona kangai toujours naza la visible au lieu peut-être abunga kenda wapi otuna soute ndeni non ngana zo respecter musana ngai nga vraiment soki mutache paquet na ye comme il faut comme il se doit ndena kosala musala alors ils ont ça la peke bande ko bile bazo zo marché te dit ça aussi il faut que taper na ngambo wana irano mutu amiyebite OK ozo comprendre eloko zalaka wana o amiyebite netinga tant tozalaki na groupe salon nazalaki à Nice OK ba yebi yango bien que nazalaki à Nice pe na lobaka ngo lors d'une réunion à Nice azana se ya bangomba soko kangiye odaye okoko bande kotambola na yo lokola Nice ezo sala te liya kaka na yo meko daye na lobaka naza na ebisaka bango naza kai boito za munene mais keba na kai mukolo kai ko zala te boito ko tambola te c'est justement parce que na ebi qui je suis si l'artiste ebi ba valeur na yo te voilà makamba bongo nde ko salema. J'ai évolué dans le salon avec tous les grands. Est-ce que nous pouvons dire aussi que l'absence de notre groupe salon est remarquable? Ngam na kolobate ba téléspectateurs ndé ba beaucoup professeur Makala. Mais nga na ebiso ke nga nazali à Nice. Soko kangi ngai. Okotambola no mekokufa. Na ebiso ke naza kai. Donc soki yo o sali lolendo nga boatu naza munene kaya zatina te. Kaya kozonga nzete. Mais mukolo péché ka koya. Place vérité koye bana. Tous se compléter. Chacun de nous a une particularité. Groupe local, groupe Salongo, c'est un patrimoine national. Aujourd'hui, si l'État est qui valait à groupe Salongo, qui valait à groupe Njoy, mais biso nyon ce bateau de qui n'a pas grande famille là, tout le monde qui est à la tête peut-être aux allélos. Justement parce que les gens qui sont là, léopard, période de bakako ezali, période de mamale ezali, période de banane ezali. Til le to comme de bakagol, na ebité le ceux qui jouent na léopard azako gagner na ebiku to kombote. Mais c'est toujours léopard. C'est cet esprit là ndiko sala que ba mikolo bazo kende, ezo révèle les relèves, ezo za la préparer, pe eloko ezo tikala. Ah donc to beto les solo nzo ité tant que salon ekufatie. Papa. Nzoyi wana ozomona soko lobi bongo peut-être ebi nzoyi te mutuna poto yeba poto mona nzoyi mizo saka sima ebanga nini ebanga nini devant salongo ebanga nini zela ozoloba bien nzoyi nzoyi swa bango lelo za nzoyi swa bango te eza nzoyi longola poison donc nzoyi longola poison ba salité côté na pona nini lisanga kaka mais mona mutu lokola Nsengo Diangenda Kakema Mindondo. Film Masala ya Sida et Tambola monde entier. Qui a fait ça déjà? Nani Sala Ango. Tout parler na terme à œuvre. Ce film là et Tambola monde entier ba tiango na ba langue belé. Nani Sala film à Bongo. Njoy c'est un grand groupe. Njoy c'est quand on parle de Salongo, on pense Salongo Njoy. Le lot zana ba tulokola ba mama Bipendo. Ba mama Bokamboyo. Ba vieux Johnny Chakala ba tulokola ba mama Suke oyo banda bo mwana ne soko lati di pute kangiyebo opamboli nzambe donc soko mwana ba mama lokola pembele ba vieux Mayumbu tout ce monde là bazo continuer mais on a créé encore ba jeune bazali qu'on a dit former en 2017 petit de lo bazo continuer mais tout ça lokola parce que biso nyonso toze sikamoko c'est la famille donc on ne peut pas parler de Nzoy non bandaka la Nzoy bandaka nous pouvons pas aussi comparer Nzoy na Salongo. On ne peut pas d'ailleurs. Njoy na Salongo za famille moko. Peut-être ce que l'on banda nde bakota lango par rapport à Njoy na Salongo. Parce que baza famille moko Salongo mona liboso na 75 botami, Njoy botami na 79. Yango moni titenge visionnaire. Azali déjà ko sala que son rôle les ali. Loko les ara na tango wana zo respecter norme musala ya casting akobenda bato ya Njoy ayena bango. Tala ba grand loko ba kimbanche ke ikona mboka. Oh non papa tikako bakoko dia zombo na personne mote siko zali ce sont des valeurs. Le problème des ali que le pays est respecté par normes et qu'on mette des frais de production vous allez voir vraiment kulutu esengeka yozala
Na okota na polémique te otika papa kimia kocha polémique ya bakulutu te yo za bolingo me papa na piste ya ba polémique ya nzoi na salongo wana eza makambo ile kakala tokozonga so simati mais séparation na bino tango zaki na groupe salongo ekraki pas problème to mona pe kulutu masasi kotomboka makasi pona yo bobongisa makambo ekota pena kimia to ezaki mo hypocrisie bato mona ke toza bien kasi mitema makambo mususu oh te wana bato bayebi te Batu ba yebi histoire tende balobaka mo. Ndaka ba 2000 si je me trompe pas 16 ou 17 comme ça. Indaka penza ba émission ekendaka ezonga na sala pe ba émission. Non. Incident ngaki bimana liwa mosolo à l'époque. OK. Ozo comprendre. Incident ngaki bimana liwa mosolo et puis ça qui vite arrangé. Voilà. Pourquoi ça qui vite arrangé? Parce que en dehors il y a art. Nous sommes d'abord une famille. Massas ngai na mindondo. Tozalaki na groupe na biso Al-Qaïda. OK. Tango groupe Salongo kufaka bien na 2000 et kabwana ka na 2001. OK. Mutabate la ka kombo ya Salongo sekwedi ma imputu personnel. Elongo na molai nanga na zalaki wana tome na zalaki et puis esengo ya ko rejoindre biso. Nde to bate la kombo na ti na 2014 to ya ko sangisa biso lisusu. Ça c'est l'histoire ba chanjaka te. Wana pa masasa zakate. Non, tant na 2000 déjà Massas bana mama linga ba kendaka voyage na Côte d'Ivoire. OK. Té na bandi azongaki mois avant na ba 2010 je crois ndé aki ko rejoindre biso na Salongo. O ba bande ko benga akwedi. OK. Et nous on était déjà là o etikala ki wana. Ndé aki ko rejoindre biso. Et na suka moi incident moko bimaki incident muke bimaki na vie kwedi. Ozo comprendre na vie kwedi. Et ça là qui siko que rébellion kota. OK. Vous comprenez? Ba rebelle bino. Non. Et sinon on est là ka muke. Na compte kaka ya a parce que tu bande former ba jeune. Tellement tu bande former ba jeune jour muswana déjà ngapé naza déjà na osa na dikoko. Donc naza déjà na 5 ba professionnel. To ça la art mais ta penza ko ya mingi ba répétition ça mais j'étais le metteur en scène à groupe. Je viens na kuti balé qui va répéter. Maintenant na ici ba mo couper petit moko na pese mbote sika za zomieba bien que carrière ne kufa na mona réchuté il y a mon effort respect na bakolo voilà nous salo sur ozangi respect na bakolo mawa atele moté vie que dans le bac sur ye o diriger bisoté pour ba couper no wana di biso za nekolo totika moto kota zamba te tant yo ozo répéter te ozo répéter ma ben à répétition qu'est-ce que vous allez donner na tournage. Biso à l'école, pendant les tournages, j'ai vu Kwedi répéter, j'ai vu Massoumou répéter, j'ai vu Doudou répéter. Tous ces grands-là, je les ai vus répéter. Et na kati ya Koko pendant cet temps avec les Elombe Batunyoso, Baba Viegao, Banini Nyonso, on répétait. Pour nous koluka beauté, réussi la kati a complément. Voilà. Mais na moni que ba petit conspiration. On va bientôt 12. Non, eza conspiration. O te vieille bisaki biso. Ndo mona kendaki na tali vie tous les respects parce que bien mentor nanga yana a memanga na a na kosa guerre na été na ebise kaka na respect ke kulutu lisa so bete zunga to mibeti lokola ngana zaka nanga kai na zongi na ngani zamba o comprendre mbala moko pa makambo changer tant to kutana Massas to zuri kanisa ko benga bato bazalaki libanda c'est ça reprise ya Salongo nde to kokuta na bureau via Chaba nde makambo banda na retour parce que pendant 15 ans 13 ans to zalaki na vie kwedi bande ko mususu Salongo bazalaki libanda neti mama Lia Leontine asaki da mouvement na ye bango nyonso mutu banda sa makambo na ye mais c'était juste un incident wana ya wana zo biso ke lion a kozane mokonza banyama mais mon conseil regretté. Suka za conscient que lui ça rakara c'est. Pour suka okitati. Eglata yengi na yi. Mais place aigle hotel Maria ko ma papa ata yo moko. Lui a tigala kozala mon conseil regretté. C'est justement pour dire que il faut to yebaka toza binama nzoto. Voilà. Komi satena na musalo oyo. Okoko zanga kaka ni sapa mboko dae. OK. Mona mutu nyonso na valeur. Et le condé m'a bête au monde na musalo ndenge na ebisio au monde tina matanga Richard batu musu ba bimio to ya matanga wana te di moto kofi merde est-ce que vous avez valeur ya pema ya moto les gens vont se confondre ndeko tika na ebisio que avant yo zala batu bazala OK et bandi na yote au monde tina mukona na matanga Richard
balobi to sala 3 rangées par le secrétaire général à NTPC tozaki na sima pour nous rendre des connexions hommage to ya kobeta maboko pe to accompagner corps na ndenge to sala toujours rangée moko elombe rangée ami balé masumu rangé à Missa Tungai, donc tozaki liboso puis ba comédien nyonso balande sima toza kolanda cercueil na ambulance ndenge pona koranda ndenge quoi au juste elombe rangé liboso ami bali masumu non eza na signification moko papa tokende pas tozonge pas beaucoup de gens bazolanda biso il faut ba yeba ke ezali il faut ko respecter bakulutu omona musalo ngaza monge gboko abo mangubune botu naza na respect makasi abo mangubune botu na respect makasi na bakulutu na nga nyonso jamais mokolo moko koyoka monge gboko tia ba vidéo atuki kulutu moko te tala bakulutu ko bangalfa il faut respect na bakulutu wana donc c'est pour dire simplement que c'est vraiment très important koyeba na ko respecter bakulutu alors lokola bakulutu bazaki liboso il était tout à fait normal n'est-ce pas que mulongo na tolanda Corbia mais qu'est-ce qui s'est passé au monde bilinga lelo azana mulongo mais amona ndire ba monete donc pona ba moné fa bima na mulongo luka ya mbangu na ba cameraman mi bale misetu balanda ye aluka même aleka na Corbia donc cela prouve que mutu na cerveau na ye ana considération morte mais peut-être soka bimisa ki pe mo mosolo osa ko nini faut ba mona ke yeti papa na ebite valeur ni ba pesa kana mbongo babi yo na nosima ki mokolo ekomaka na moto aza na mwa lochocho ndenge baloba te yango te bato baloba yango bayebi valeur te omoni mosala tosala lelo oyo mama na biso impala aza na bomoi lelo vie na biso musa aza na bomoi moto abongo ntango yo komona oyebi ete vie mafura yo komona mafura yo ozobima lokola yo te yango nanu je pense je propose devant votre micro que et c'est important si ko biso total bato nyonso bazana 35 ans de carrière jour pour jour mata likolo to ça la base de données moko ya bampaka bakumu ya musala wana to kutaka to réfléchir pour na mbola ma musala biso parce que sinon musala ko kufa talo ko lokolo bia ili kelemba ke bato basala ili kelemba po baboma ka bato et puis jipe masamba lobi ki atangi bakomba bato bakokufa mais et puis c'est pas comme bato bakokufa te mais annoncer déjà qu'il y a encore des morts au ezoya na mikolo kaka kala mingi ta avant to kota peut-être 2026 bon en tout cas na ebité zara banzela mibale soki nzambe te za satana OK po ya nzambe ko kisamaka et batona bakufa pour quel intérêt pour na lokumu nani lokumu ba association ba structure wana photo monango en service to lo bango kezo fonctionner kitoko ba sali ba démarche tout consort nenge to mesana to lobi ke bango penza en tout cas ba lié na esengo penza ba lié on honneur soki tozolela te quand même. Quand est-ce que tu veux parler dans la structure wana? Pour parler de un monde réellement vivant ou soit parler réellement des unions sacrées des artistes, il faut quand même ebembe moko ya tout le monde a présence à Kolomo Makala, tout le monde a quand même Kolomo Makala lobby, ne to lobby que ezalaka nde. Soki moto akufite to koyoka te. Je personnellement, ndengo zo bana oke pa na yo. Mais tika na biso une réalité. Na monde na biso ba ermo benga ka monde bataliboma. Mais à monde bataliboma te monde batba réfléchir. Yango mon biso union sacrée des artistes comédiens toi courant des pensées. Voilà. À l'époque oui. Na bien un moment donné ba structure bande ko swana pona nini soki artiste moko akufi structure kotisi mukanda na porte wana 5 structure kotika na porte moko à ce moment artiste danger pe ko kotika na porte moko ndek tang ba komi kuna e komi ko benda na bango mais à faire des comptes mikolo soko zongi 2 ans sima okomone za sauter pourquoi parce que ba structure wana za kwanda kwa nzambe OK tango moni mangembo ezali na bato mais yeba armée d'éternel ezali armée de victoire peut ya continuer ezali ministère amène peut tondisi bato mais kimbangiste peut ezali soni pe kafuta ali catholique peut ezali kobo sanate bima peut ezali no ba église peut ya kwea balabala ezali na yango pe chaque muto azana ba fidèle na ye bande koma bongo soki muto akufi faut ba identifier azana association ni yango nous demandons aux artistes ba s'affilier na ba association et c'est très important parce que zana batu mususu azala nulle part sangana kana batu te tam ça c'est pas na succès mais il est nulle part pour éviter ba pourcentage na mutu na ye papa moi je vous dis que les
kokunda mutu association etikala kokunda mutu te soki eza na mutu moko association ekunda bayebisa ngai. Par contre l'association peut aider na ba démarche. Je donne l'exemple. Moi mikolo leket omona ki neti mama na biso ndita ezali bota famille na biso kwedi moi mabote ebele ntango bakufaki. Parce que baza na kati ya structure ya mutuelle de santé ya mama Désigne Nyankero. C'est la fondation nde na bolingo mama aza na yango abimisaka makuta. Atindi bato ya fondation apesi ba artiste te. Avec bato fondation baye peut-être des artistes bazalana pour ba accompagner kaka. On donne à la famille. Si ko mbongo bonde ba kota dikenemba. Non. Et de deux. Ezela bato mususu akufi azape na structure te mbongo pe bimité. Si ko akufeli nini? Na dikenemba nini ba kosala. C'est faux ezaman bon na yebité et le bakadi kelemba ka muto azali kelemba. Donc bato bazali kelemba nde ba yebiango mais moi je pense que la réalité mboka na biso eza passe. Tout le monde a tché quoi kufa. Nana pesaka mbongo po bakunda ye. Mais il y a eu des participations tout le monde a que dans ce fondation tout quand c'est telemi et bunda ne joue moi cercueil mais mutazalaka d'abord il y a famille. Voilà. L'artiste c'est quoi kufa zana no ya famille. L'association ba famille théâtrale et la union sacrée et la NTPC to ya ka en appui. Alors bino bat boza ko ya na appui boko tali ke ne ba polani. Papa, ce qu'on dit à Kambongo Moué est dangereux parce que Yopé Mkoloma Oken. Merci beaucoup, professeur Makala Monga Boko, Tolobaka Mingi, icône vivant. Au Penza Bimisi Bane Belé na monde ya cinéma. Abo Akaneko Pekobete la Motolo, Koloba Kingani na Salaka Boye, Ngandem na Bimisa Mama Kingandi, non. Azana na besoin na moto. Yo zana mutobeta tolo te. Omoni na théâtre ozana bana kobeta la tolo te. Ça fait ça micro. Omoni ba valeur biso d'abord ata parto sa musalo yo okomesika mususu. Otuni ba porte lokola José Mbo San aux États-Unis. Ba koye biso ke wana mutu na Nzambe. Ya tongo biso to côté évangile na Kinshasa. Sans pour autant to kumisa. Tozana molimo na Nzambe. On ne fait pas des choses pour nous kumisa. Quand on a cité Mameyenga na 88 à Bandit Théâtre na Gloire à l'Agneau groupe on a salaki à Liboso mukolo sans souci na 95 a Epsinga Makala yeba ke yo formenga na PC succès matika la komona nga nulle part na TV. Est-ce que vous comprenez? Nulle part. Mais pourquoi reconnaître les valeurs na œuvre na tchekati na moto? Monsieur Sunjo allait représenter le pays. Les pays n'a fait pas quoi 2015 Monsieur Sunju qui était mon acteur formé dans la même période na Mameyenga parmi les grands réalisateurs en Mboka na biso il est allé représenter le pays. Mais tous ces vanités, mais tout ce que nous cherchons c'est quoi zanini actuellement ba maman na batata ba oyo bozalelo ko sala mosala oyo bosali ba structure na bino pour les artistes tozana matanga mama boli voilà to respecter ba wey parce que lo bibi se peut kozala ba wey voilà biloko ya kozala o nous sommes à Polos biso toza bato ya Paul ce que ku fait pas Polos biso Paul tokoya te ce que ku fait pas Paul tokoya te ezola sa pauvreté avant meto zonga na église catholique ou eza maison mère vous mettez zonga na biso na maison mère to boya binza minyo se fonga mi aksika ouais y compris union sacrée. Mais ça m'a l'église catholique le quoi tout na mutuna no bien église catholique ça veut dire nous pesa ki exemple na koloba eti ba association eli ebele moto mutazana ndenge na ya ko sambela ndenge pesa ki exemple alors na ngambo ba association ndenge ya li pe ebele nani otoko ko pesa qualité wana ya église catholique oh irano mais vraiment mutuna wana soko tuni yango soko mutapesi réponse contraire et ça peut-être une mauvaise foi. OK au moni irano tango ba somba ka lupango taboke ko sambe pa ba juge mais soka bozonga na quartier quartier ndeko laksa bino mukanda nini bazoka na 1942 na ba association nyonso tozali lelo OK soki tolobi moko azwa moi loko l'église catholique c'est NTPC ya masumu de brende ya la kaya la fumambanza OK pourquoi parce que zali association ya liboso oyo banda babanda ki yango na ba ikona mboka kimbantseke molinga moto na ba vienga lufar bazana histoire ndenge bandaka OK parce que babandaka yango na ba match à tonto skol wana beaucoup babota mate en d'autres termes association phare ya mboka
en tout cas il faut reconnaître en tout cas les associations autour d'une église catholique na terme wana mais kasikobo ça n'a pas été que église catholique bako sambela na stade kasi église aliloba to ya soni kafuta et ça la plein na kati ya stade ko le église catholique et ça là ozo comprendre wande ni to kanisa te natandi komba ba structure na ko yebiso ke za na terme ya batute eza na terme ya sénété ozo comprendre et puis tu as le droit de union sacrée toi pouvoir dépenser toi na terme ya batute nous voulons un changement que l'artiste a vivre na musana to boy makambo yo mutu fa boka kaka libanga po vivre to boy makambo yo batu ba kumisaka ba homme politique po ba vivre to boy makambo yo batu ba komaka koswana donc batala kuna ba mukala lokola to moni le lowa ba komi koswana pona mutu soka swani pona mutu na soka ba pese $10 akepa sepela lambi matembele bana balde et ça sonne pour un artiste acte salamaki na matanga Richard bo dénoncer nos côtés ni sanction ni quoi to moni union sacrée vandi nguma to bia bato baliaka na ye bango pe baliaka mweloko acte salamia ko benga na mopanzi sango bino ba association fiable ya mboko oyo bofandi nie bolobe lo côté to lobi ba papo yo faut ko tala bango bien Irano botiki ko loba lo kambote bolobe ateli lo ba mo côté Irano tala bien ba déclaration il y a union sacrée des artistes et comédiens du Congo to sala qui communiquer des services officiellement to tindiango na ba structure nyonso pour dénoncer ba anti-valeur pe ba comportement wana mopanzi sango azali motomoko il faut aluka information aza naître mabe siko lelo ezanini Irano ça il faut le dire beaucoup ya bato baza ko simba caméra wana baza ba panzi sango te baza ba panzi sango te mopanzi sango za na norme il faut passer cette formation à solo. Comment mon panzi sango za ko ya chelimbis mutu micro za ko finga ye patiki yango l'équipe ngamo nango normal. Mon panzi sango ya solo avant l'examen finga wana. Akokende ko lukayo kape ngambo mosusu. OK. Tango akingambo mosusu tango zo l'examen information e komi mobimba. Toza siko na bato yo ba ko infiltrer musala yango. Ozo comprendre. Eza lo kwata msuyo za na talaku ya boye oyebo ba comprendre ko talaku. Ozo comprendre. Oye te lo kola mopanzi sango moye lo kola talaku. Moi j'étais au service na mkolo réunion Richard Zalaki. Dans na musala ba benga babi kulutu monge gboko awe pa ya major bisadidi bato baza koswana babengani bana ya mama vie wana ezalaki bato bino bato ya c'était ça babengana ki bana mama vie bayaki na réunion bato baza koswana. Moi je ne pense pas. Le jour j'étais là namona ki bana mama vie batelemaki moko ya mokambela bango atelemaki ya bibiso to kolatisa manani ko moi kolomo makala monge gbo peut-être jour yo yaki mais premier jour bayaki ezaki même na réseaux sociaux babengana ki bango papa moi j'étais là. Yango tokebaka mopanzi sango azaka biloko jour yo yaki c'était autre chose mais les premiers jours peut-être soko zaki au courant te soto yaki te première réunion yango siko so babengana ki bango bayaki na deuxième réunion ponga zaki na deuxième réunion on a monaki délégation parce que ba condamna ki acte wana et puis basika ki kimia justement pour te dire que ce sont des bassesses, ce sont des anti-valeurs. Non. Mutu artiste c'est d'abord mutu ya famille. Nga lelo mentor nanga c'est Kwedi Maimputu. Mais avant il n'y a pas Kwedi Maimputu. J'étais déjà metteur en scène, acteur, scénariste et nyonso. Mais j'ai passé comme griot, na pesi bande connu sur Prince de Rire Mbote et pas vieux le kulunanga le faire na Prince de Rire. Ah mais vous avez formé na salon côté hein. Papa ngana na biso ngana zaki zoba comme si tu rebete histoire nangaye. Tina zako biso toza bato tozuli kabo pa na Nzambe. OK. Tango to bandi ba théâtre na bon marché wana na Saint-Éloi. On n'avait même pas 10 ans, yango to compter yango te. Oso comprendre là to compter jour pour jour. Mais na télévision na continue na presse de rire réseau réuni na presse Nzambe, j'étais là. Avant même na kuta na kodi na 2000 ans. C'est-à-dire artiste azaka na parcours. Il y a batu nyonso bazala ke panaye. La na Nzambe, on joue qui hein? Oui, d'abord. OK. D'abord na yaki na jouer comme griot. Pour naza musicien pe. Bato ba yebi monge boko ba yebi. Griot kolom. Na yaki wana lokola griot to yemba pe na épisode après na tikali pe na ko jouer. To ça na bango petant ba ko découvrir que
moto ya artiste complet to ça na bango pe ba spectacle to nombo tenayo ba poso banani bitabe bilonyoso ba bambondo donc wana penza to koli na jeunesse na biso to koli penza na bo mwana na musalo yango ba er moko to pesa ba valeur na ba kulutu même makambo zo sale malelo na katia Irano il faut biso ba association to zo conscience to longola ba talako tolongola ba memisaki tolongola ba PD ba garde du corps tolongola ba garde du corps tolongola ba tunyoso wana mais to confondre qui garde du corps te na moto ba consoler na matanga parce que to yebi souvent bino bato ba image boyiba ka bozalaka na makambo na bino bosalaka donc c'est pour dire que na musalo yo bato bazotambosa ba groupe bozwa conscience voilà que bo sala pour le pays le lomboka na biso za na guerre vous faites quoi? C'est l'image que vous voulez vendre dans Mboka. L'image où Moutakufi, Batubana Mawate, Batuba comme Kosona. Non, Yamutozo Sabino, Dieu a sepelé Kobenda Mama Boli, tous en a respect à mort. Tu es Bakiwana Kufi Azali Mama. Bisonio Sotos à la Nasima. Tu es Biki Nakati Azandu Nando Kipeka Koteka, Namo Santo Yakakoteka. Même Mutuna Mutame Batela Kaselon Denge, Ami Bombi. Totikanano babozo bawana et plus tard je pense que biso association to rusangana poto banda ko punir banti valeur wana comme to zénara ngona peut-être nzamba sunga saint espoir sala ye sala mapi ba précaution tozo ba mesi tozo on a tout écouté papa souezali to monango en pratique et ko sala esengo papa parce que bato baleli mingi Irano au monde loko zawana Mukolo, chaque comédien a connu ba valeur ne monde changer. Qui vous dit que yo le kolo zawana chef de groupe batunyo so batalaka ba YouTube to WhatsApp to groupe o tie loko ka pona. Non. Mboka na biso Congo za na ba valeur. Nga na pesa cours improvisation, na pesa cours à théâtre de rire ameni, na pesa cours à théâtre d'objet. Na forma ka ba comédien. Mingi pe na kati ndako nza parce que bit na biso zalaka na kati musana biso to mema pe batu na paradis mais tant to kenda ka tu trouver ka batana zebele batana bosi la terre soki lelo yo bimeza lingo nzamba pesi yo eba ke lobi mususu ko bima eza na bato bazalaka soka teleme na victoire nzele kanga miti ta mususu na université vous comprendre au monde union sacré des artistes et comédiens biso tozali bato ba masse ba fulté tozali réflexion s'il y a un problème on réfléchit bino ko kunda te papa ko kunda lokola boni bino za te pona ko kunda bato non papa ko kunda te biso mutu azalaka famille soki membre na biso akufi toza obligé to participer c'est qui est normal na lisanga nyonso so pe pourcentage te papa pourcentage yo bandana ndenge dini o mona biloko pourcentage wana bato babandaka ngo to yebi bango OK babandaka ngo pourquoi babandaka ko sala musala munene tozo mutu lokola tozo association lokola pakosiko yaki na méthode ya politique na kati ya art ko kumisa bakonzi beaucoup ont bénéficié de JP des maisons à cause de pakosiko est-ce que tu comprends et ça association munene ça c'est un émonu vivant c'est-à-dire tolinga na tant toza na bomo de chaque association en principe vu ba particularité na biso to ko sangana sans problème ndeto sangana na matanga manjita sans incident mais pour la nini bato bawela na kaso bazala d'intérêt commun mais quand même boyebi bango olobi yango bien na lobi bien bato babandaki yango to yebi bango tango zalaka mutakufi basali démarche te bakembongo ebimi bapesi na famille famille siko le bazwa conscient bazala conscient que bato yo babimisaki carburant na bango batambolaki tout ça pona bolingo ndeko na bango eza l'état te nde ata l'état mutapesi yango mais pona bango batambolaki na bomoto sans okanga miso bofandaki boyebi te on vous amène l'argent bokunda ndeko na bino bagatiki bana ata na titre symbolique bokoko loba te bandeko moi ndenge botambolaki po lobi bozwa makasi ya kotambola est-ce que c'est obligatoire tolobi te que c'est obligatoire na bino na bomoto na lobi bien ngala mungala na on peut bakope kopia te soki bapesi te ezali kozanga bomoto mais baombi nde bolobi ke te à partir de ici to komi na pourcentage ya koyebisa yo nde à partir ya wana bandeko wana bakoma kosinise bato mokanda ya pourcentage
sikoyo biso totelemelaki likambo wana quand bien même na bomoto mais obligatoire te voilà nde bandeko wana mpe batika baporte yango mpe pesaka mbongo ezaka esu te tokokoyeba bato yango bandeko yango ntina oloba bayebani te nde banani bayebani yo za mbunza bangala bazaka pwa nayebi si l'homme de valeur atanga bakombo ya bato boye te ntina oloba bayebani bango mpe bafani babike te trois associations ok bao babandaki kokutana 4 même oyo bazali kokutana mpona kosengasenga makambo ya mbongo ya bibembe bino te toyebi soki union sacré eza courant de pensée tokende kolandaka bambongo ya bibembe mpola nini non alors 4 associations nde babandaki kokutana conséquence nango ezalaki koswana mais 2 associations nde basanganaki basignise bato makambo ya pourcentage voilà mais ntango bato nyonso bateni babi mais non c'est pas normal dibosali démarche mpona ndeko na bino mbongo bimi bosenga sur pourcentage olie ezala ta bakanisela bino ekomi ya kosinye mikanda batika na bango mpe ezaka esu te nous allons vérifier tolobaka émission oyo ezalaka mpona investigation au cœur de l'investigation tolobaka yango chaque fois que toko vérifier si réellement batika yango pour tomonaka implication vraiment ya makasi ya likambo ya matanga pourquoi mpo ekoma peli kelemba quelque part tokokoloba aza na raison aza mpe na faute mais soki pourcentage ezalaka vraiment ya solo pourquoi pas bato yango bakosimplike makasi nalobi soki ezokosala mpasi eloko yango non nani koyebi soki j'ai remercié les acteurs les artistes ils ont changé bazwi conscience soki ndeko na bango akufi moi moke batiaka wana ça fait quelque chose. Merci beaucoup papa Makala tosisi po moko lelo moi mbote tika na pesa mbote na baso balingaka monge gboko bino baso bozana mikili ya bapaya boyeba te monge gboko abomangu bune boto azali pe misale za kozonga tozobongisa bino biloko ya malamu kolekata mapendo kolekata mosenze salibeti bongo boyeba te mikolo oyo makambo ezali napesi mbote na lisanga mobimba bumba liboso boze na mokili mobimba nakie komona bongo bebe liongo moseke kpekali nengete mano mbuse nakie komona bongo vice président kunza nakie kopesa mbote na yeme docteur Bertin itoko siko jami na mikili ya bapaya napesi mbote na bogu orifin bogu mbote na bino baso ba communicateur nyonso mombembeli kodo mobimba bo sepela pamba te makambo bolukaki yango oyo alors yango tokoyebisa bino te na bomoko tolela mama boli na bolingo tolela mama boli to rendre hommage mérité kuna mwa bipopo na bilamba ezala te yo mwana mwasi oyo te ke omimonisa te yo mwana mobali oyo te babetelo maboko na matanga te yeba te bandi na yo te yaka lela to rendre hommage mérité mais na nyonso il faut que l'État a ça la macasse pour que la vie de l'artiste ait changé. Les artistes bakufaka ba pauvreté. Lelo na kati ya monde entier partout na ba pays développés ba tournage comme on sait mananda ko ba artiste. Bango moko na banda ko na bango. Mais lelo ba tournage comme ko katana pona banda ko louer tam so senga ki mwasi mobala yeba kite tangwa ya benga bino et comme au tête le roi qui na lupango na toujours lupango musitu irano a changer loko la metteur en scène malamu azumba la moko stisi pas a justifier yango bomoni benda ko comme mususu mayele wana zana ngo mususu bazana ngote si c'est bon mais loko toujours ka siko que l'état appelle ça makoki ba valeur ya musalo ebima et puis na sengi na bandeko nyonso ba oyo basalaki mo na condamner binote yo zalaki président ya groupe yo zalaki artiste olekanaki na internet ko finga ba artiste mususu ezalaki bassesse mais il est temps aux hommes na ba bon sens c'est ça il est temps comprendre que toza famille toza bato moko toza lisanga to sangana pona tombo mosana biso bato bakolinga babenga ngai bobenga ngai na 243 89 540 14 50 89 540 14 50 ce qui peut mal souter zali moi mon pombier zali moi polo kakezali moi mbembe zali moi libuli zali to kozanga te pe koloba iyo et ni koloba tete o popesi libulia te opesi mbembe okomi nzambe te ozomono ezebete ogamisi nde mosala boye bate mosala artiste là il y a non pour finir là je dois demander spécialement ces messages j'adresse
na deux grandes dames à Moussa Nabiso. Ça, en tout cas sur le plan des jeux, bah, formidable. Sur le plan, il y a Moussala et Monano Ndimami, bah, ça formidable. Ils ont beaucoup contribué pour que les artistes, bah, Zoarata Maya Komela, et si quand l'État Zomi Bongisa. Ça, nous vous saluons et Tolobi Nabino bravo. Là, je cite Maman Nabiso Sila, hein, Sila Bissalou, Azali, joueur, il y a du colo. Beckham. Ozomona. Tout ça, on a appelé Maman Nabiso Belle Vie. Avec son truc, en tout cas, nous vous disons bravo. Mais le colo, mon colo, na osenga na bino siko tokota na monde sika. Bomoni makambo zalaka na Franco, na Rochero. Tango bayembaka lisanga banganga, makambo chanjaka. Ozomona. C'est-à-dire bato balandaka bino. Nde bato bazolinga batia bino na conflit. Et conflit wana tango zobima na mafinga ekomi koswana, ezo perdre ba valeur na bino. Il y a des gens bazo kanisa ke bino boza bongo. Nzoka ngai monge gboko na yebi bino na travail na bino, na yebi te boza bongo te. Bongo na yeko sa bino mbelo kwa kulutu. Bolongola batalaku. Bolongola ba memisaki. Bolongola bato ba finga ka moto fingi na kombo na yo pesa etumbu. Bokomona ke makambo na nyonso kosila. Pourquoi? Parce que mosalo to sala keza mosalo ya kimia. Mosalo société soke tange mona keza mosalo ya bato ya bongo. Mosalo so bato batali esika matate zaki na mboka biso nde to yaka kotia kimia. Bongo soki matate ze pa na biso moko. Kimia ezokota te. Bongo to na biso ezali wapi? Yango ka kulutu munge boko na profiter na micro irano pona koyebisa bino te biso ba kulutu. Toze na posa ya bino mibale bosa la biso loko wana ko kaka bino mibale te. Na basuso balandi bino na boko tanga komba batebele kasi na tanga na bino mibale pona kimia koto makambo za la malamu. Lokwa tozana matanga na likiete biso baso tokoza tolela mama na biso maso ezala na kimia wana ezali maloba ya kulutu ebimina maloba ya monga eboko na pesi ba kulutu na ngai nyonso babanda mosalo liboso na ngai na je na respect mingi pa na bino boko bakaka bongo papa irano yo kanso ko ba kulutu bazana kwedina masumu be mama makambo za te moso mona bango baswana pono mona baswana te bu motundi yango wana indeke zona ngana yebi makambo na oloba bata salongo ba yebi tozana ba artiste mi ballet tozaki na bango na kati ya groupe basala ko moins 2 ans ou 3 ans même 2 ans même baloba la raté ba pesa la kambote te bazaka baninga ba eko beba na baloba na kate ba pesa la kambote te meti moko akufa okoyeba teke bande ko bana te bazaka ko travailler ensemble sur distribuer bango sika moko ona moto pasite ndenge bazo jouer yo koyeba yo moto libando koyeba te pona nini bazaki na bomoto moto moko peta yeba yango école bakotaki nango zaki grande école oyo personnage eza personnage personne n'est personne il faut ça ka bokabwani ezate bato alinga kesika ya kombe bakaka yende acteur aye ezakate ezena bisika msubiso to wanganaka oh papa on dirait yote mais ezena bisiko tango komi ta na ministère moko yena dossier moko quand te vote reconnaît ah munge boko ah venez on bato ba pesa ba yebebe dossier na lokumu na simplicité nyonso sans que ça la bruit vraiment. Alors c'est pour dire simplement que tu as adopté système ya ba mama mibale na biso na tangi kombo na beleli wana o ba kombo na babo ebite moko akufa moko azana bomoy bazaya ko lobana te mais bazaya ko jouer sika moko même à l'époque ce qu'on remontait comment on était sur les parties ne se bazaya pe na mama ndona na bango mais so pesi bango rôle bazaya ko jouer sans problème pe ba baye makate. Mais pourquoi les lieux comme kaka moi interférence muke mokili mobimba surtout batu ya ba caméra donc ce que boyena ba songi wana allo tcheli monta bandi ko finga pa na $10 ça nous ne pouvons pas encourager ça nous on a condamné ça et puis nous condamnons aussi batu ba benganaka ba caméraman na kati ya événement c'est pas bon tika batu bazo sango mais faut traiter l'information sanction toujours la sanction et quoi ya merci beaucoup na fidèle na biso de cette télévision, vous s'abonner, vous liker, vous partager, car en bo salagango, je salue aussi maman Odessia à niveau de France et la fille bénie, to pesi pe mbote belé
na Irène la beauté des potents to bosa na raté Lydia de Souza maman Molakisi bambote no yangwana na mboka wana France et ba nyonso balandaka biso botika la toujours scotché branché to bientôt ba image o etali liwa ya mama Bolingo to ke na résidence na ye pourquoi pas tous la bino élément yango et c'est important merci beaucoup tout le monde à prochainement bye bye.